Mbote mbote mingi na bandeko balandi Henriette Kilumbu Shembo TV na kacha Australie awa na mboka pes na pesi bino mbote bokota kota bomi abonné par Henriette Kilumbu Shembo TV masolo eza won. Lelo to na histoire vraie bandeko baninga na ngai ya basi baninga na ngai mibali ba famille na ngai tozana ba histoire vraie o esali sake foko landaka. Tozana lisolo moko boye esalemi na kati ya mboka ya Belgique. Belgique, nous sommes bien go. Na melana no ata moi drink pardon. Toza moi makasi en Australie. Ba Europe boza na Mali, ba Bruxelles, ba Paris, mais biso en Australie moi makasi. Soko meli le côté eza passe. Toza na ba famille moko bozaki na kata Belgique wana. Ba koma famille, ba fanda ka quartier moko na Congo. Et ça, le quoi, ce qui est numéro 5 au pas na numéro 10. Kobima na Congo wana pe ba ye ba kutani pe na poto ba koma ki donc et comment qui famille et comment sont qui camarades te ba ya mwasi. Et comment qui camarades et comment qui sous famille te. Na bisabino nini. Famille ne fanda ki bien na Belgique wana so bazana ba problème matanga, problème ya famille. Oya zangi eloko o azana problème mbongo babanda ko sungana kana bango o azakina mobali ne pas zakina mobali nae en tout cas bana pe babotaka o azakina bana 4 pe bana 4 bana pe babotaka bakoma ki lokola famille batanga ke école moko soko tumboli moko ezalo ko tumboli kota famille mususu donc ba yebela ki bango alo minde totanga kombote ba o bebi masolo wana ske salamaki bako comprendre o pe ba yebite e ko salisa bango ko bazwa mayele bino pe soki to beti bobo betaka pe batu mususu bo pe ça peut concerner batu mususu baya mwasi bafanda ki bien e komaki mukolo mususu boye mwasi oyo camarade ya moko entre la bango alobike ngai na linakene wapi nakene ko fanda na Italie a décidé la mobile ne ba kilofanda kaka na Italie. Camarade na habité, kokende te to tikala, tato sto mesana na Belgique, toza comme famille, toza sou bien te bana so asba meseni tikala kaka awa. A insister. C'est quoi camarade mando ke akende bak akende adma Belgique akende na Italie, azaki na zemi. Nde moninga na bisabi, na zemi ozana ngo ko voyager ka eza bien te. Yo zela soko boti, okweba ndenge ya kokende na pa okweba ndenge ko move ya ko changer. Et si quand ngo zongo kifa na Italie. Moi, je suis insisté à habiter. Si mon camarade n'a pas dit que la kaka na Belgique wana mobali nae aya na moyenne moi si wana ya tango ayenda ya kaliboso yenda sala nyonso te mobali na koma na poto ami bundi sandenga azako sa musabo kasabandiko na biso na tanga malili sito na Europe awa ndenge malili ezalaka makasi salaka nyonso mobali nae akoma a dépenser mingi nde mobali na yaka azwi musala bakomi kosungana nde wana ezalaki siko oyo wana azaki na zemi mususu camarade nde wana alobi kaka ngai ifuna ke Belgique et ifuna ke Italie mais tant mobali pe akoki conseil ya camarade mususu alobi Belgique bozo ke na Italie kosani Belgique na Italie zaka ndenge moko fana no kaka aw mobala biso mosna bi mosna nga bat nous ozo ka to fanda to voyager te to tika la biso awa oyebi eza sous dépense to mema biloko to louer lo ba mema biso biloko na biso to kotika sous biloko awa to tika sous biloko awa to kendo futa to kendo ko futa bandak to sto mesa na biso na ke soko ka misala luka misala eza passe pona bana ye camarade bi te mobala nga kaka il faut ka to bima mobala binga pe na ko bima te totika la kaka awo e koma ki discussion makasi baninga na bayeba bibotika la kaka moninga munga soza na zemi nga kaka ifoka toke l'Italie soka banola nda Italie nini tokoyeba ngana bini mobala binga la kokelete mosala biso ko kete baka penga pe na yo esili yo fanda tam soza na problème na Belgique ozana mwasi ndo zongo déplacer te mobala binga déplacer te pona nini ezana zana mwasi ana Belgique eloko nyeza makasa taxo na komi na Italie na bana ko benga mwasi na to bana ko solola kana ye moninga mwasi ayoka kite mobala lobi ça va kende ezaki discussion ba kometi ko sima na banzoto
baninga bango bapekisaki bango bitumba pe esilaki wana mwasi wana asalaki kaka nyonso papa akende akomi Italie na bana abengi moninga na ye ya mwasi ya biso toza bien bakomi kaka kosola boni Italie mais siko mobala mwasi wana atikala wapi kaka na Belgique wana esika baninga bango bazali ye pa mifandeli na ye esali alobi esalaki après 7 mois mwasi wana asali nini aye kobota na Italie wana teni kamarade bafoto nde bebe na boti oyo vie eza nango bien mobali na yo ya ndako aye kozukutana na mutu papa kandi bakutana ba coïncidence kaka oyebi te nde nzambe asalaka ayebisa alobi omoni zemi ya mwasi na yo wana mwasi na aza wapi mwasi na akenda meto ayebisa betozaka nde lisusu te ezaki discussion mpo toke lisusu etali nga na boyaka nde natikalaka alobi omoni nani mwasi na yo wana abanda kobimaka na mobala camarade na bino wana mobala na bi jamais o tokomaka famille alobi yebaka nga na yebi nakanga bango komosu na restaurant bazolia bayebaki teke naza na nsima bazodiskute makambo azemi tobomba kaka o tobimisa bota kaka koyeba te boye na boye menga nazalaka na kati na nga koyebisa o te nde natali mikolo ebele bozaka na ye te lelo tokuta coïncidence yebaka ke zemi wana eza camarade na yo wana mwasi mobala bi jamais alobi nazwi biso makambo ya solo ndeko na nga na okokoso te nakoso mpo nazwa nini nayoka bango na restaurant bayebaka teke moto azali ntango nayo kaka badiskute bazodiskute oyo nayokaka nde yango wana nazwi nalati na linete nabimi libala natikaka bango wana ndenge okota na makambo wana te ndenge mpe koyebiso te mpona panza ya famille ya bato ndenge namoni boso bokabwana nde nayebiso akoma wapi oyo akoma na Italie aza abi yango nde abimi na akende Italie mpo camarade na remarke te mobali abi na kosala ndenge ni nde boye mobali azangi na kotuna camarade ne wana azangi na ndenge akoyebisa mwasi na abi oyo nazwa ekokota alobi oyo ifo nabiyebisa mwasi ya camarade na ngai mokonzi asika mama nazoya na ndako lelo osali alobi te lelo nasali te naza off papa azali abimi akoya kala mingi te ake kosoma ya bana na shop abi oke nazoya akomi na ndako wana boni mikolo oza bien moninga nako motumbola ye mwasi moninga nano obali te abi te naza kaka naza presse te nakozwa kaka mwasi baya mwasi aye kokoma wana ntango akomi wana mwasi wana afandisi abike mobali ake wapi abiaki na shop azwaka na mingi te abi mama naye koyebiso mingi te ntango mosusu mpe nakoumela te mpe nakolinga kotala mobali na o te yebaka ke camarade no avoyageaka na Italie wana mwasi na ngai oyebi zemi azalaka nango wana eza zemi ya mobali na yo moto asira ayebisinga mwasi na mobali mwasi abi ekosalema te Sylvie asalanga makambo ndenge wana ekosala te alobi kaka nayebisi yo wana naza na mingi ta koloba soki namoni mobali na yo na okata kobunda na ye donc to evitane nga nakei problème eza te napesi yo si mama sikoyo nini mwa abikanga motema kobimisa matata te tokoyeba ndenge ya kodirige yango baya mwasi baya mobali na kiti akei esika Sylvie akendaki kuna na Italie kuna azomona pasi na bana wana auti kobota bebe moya sala mosala eza te akotikela nani na Chad kei nini akotikela bana oyo babengi la crèche akotika bana wapi baya mwasi baya mobali akomobenga camarade ne wana camarade akangaka motema mobali bakifanda kaka kimia okokangaka ata na telefone surveillaka telefone na ye okokangaka ye eloko nyonso ata obombi na sa mabele nzambe abimisaka baya mwasi Sylvie abikaka azonga akofanda wapi azonga monika na Belgique evie ezalaki bien camarade na bi problème te okwanuka akofanda ta awa entre temps oluka ndako mosusu okoka kofanda awa tozonga papa na bana na bi nazonga papa bana na nga liseki nakoka kofanda epano biso nyonso toza bakolo Belgique na koluka ndako baya mwasi Sylvie ekozonga komofanda epa moninga ne wana moninga ne motema abengi mobali ya Sylvie alobi ke Sylvie azongi azali awa alobi yo bomba ye kaka mama nzambe akosala bikama okokanga bango tuna mobali kanga motema Sylvie azongaki maboko pamba na bana
musala ezali susu te mobali wana azaka na Belgique wana pe abali te abi akokoma wana te moi so nazobetaka bakara omoi bapoison mosusu ya bandeko il faut tokebala mokili ta mosusu omoi nde bazalaki bambanda wana moko na bango alinga kotyata moninga poison mpo na zuwa oyebi te il faut tokeba te bandinga kovivre bandeko baya mobali kaka esika wana bozalaka bandeko kaka esika nozoluka mwasi mutu mpe bomesala lokola famille okende kolala ye ozwa opesa mpe zemi o nde mpe babengi mpenza kindoki histoire epesinga mapasi makasi en tout cas mibali baza na bacaratere wana botika botika bokoki basi mpe bakokotia na poison wana o wana mpe ayebiki Sylvie aza deja mbanda na ye mais ntango bazalaki na mobali nesi mwasi oyo ayebaki te ke Sylvie aza mbanda na ye alingaki mpe kana na liseki bo atie le poison mpe akufi atiki bana mawa na nsima nango baya mwasi mokolo mosusu boye mwasi wana akangi mobali na bibenga ye mobali ya Sylvie benga ye efandisa etuna ye alobi te mwasi alobi te nakobenga te me ndenge toza ndako moko soki ya solo balinganaka babota mwana nga nakokangaka bango kaka ere moko kolo ndako nazotala mwana bi mono mpe elongi ya papa mpenza elongi ya mobali nanga mpenza elongi ya mobali nanga Sylvie soki mosu abanda kokende kaka mosala abeti kara moko fo oza motema ndenge wana akendaka mosala azonga abi kaka un jour nakokanga bango Sylvie atikalaka ye ndako ma kolamba kotala bana kozwa bana kokende na classe kaka ndenge wana moko mosusu ya mwasi akendaka mosala alobi te nazomona nazokangaka bango mpe te nazosongaka mpe mosala yango nazokendaka moyen eza te fona fandisa Sylvie abengi Sylvie abili oyo naza masolo akosolola na yo lelo keke mosala tabi te abengi mobali na ye lisolo wana abetelaki mutu te ni famille na ye te kaka ye na mobali ya Sylvie nde bayebi sagesse na bango abi Sylvie abike naza na besoin tosolola naza mpe na besoin mobali na koya awa na mobali na ngai tofanda toso abi problème te mobali ya Sylvie aye tous les quatre baye wana baza wana kolondaka bandiko bana regrette nzambe aza nzambe Sylvie nabetelo mabongolo nzambe apambola yo akepa mobali nabetelo mabongolo nzambe apambola yo oyebi paso namonaka mpo okuma na poto Sylvie ngano tozalaka famille tozalaka bandeko nini okoki kosala oyo osali ngai lelo alobi siko ozobeta mabongolongo ya nini mpe mokolo yango mpe Sylvie ataka robe ya fille wana azwi mpe liputakangi mwana mokongo abimisa mwana mokongo abimisi mwana abifa mema mwana obien azwi mwana na camarade azwi mwana akenda yango pembeni na mobali ne papa o mwana nani abi si mwana Sylvie na nani mobali ya Sylvie te abi yo obotana nani yo moni yo mwana nanga eza mwana na yo bobotana mwasi na ngai topesi yo merci oza ndoki koza ndoki ya mobali na oketa kobeta osika ezali alingi oloba mobali na beti ye gifle mwasi na apekisi ye azwi Sylvie mama apusi ye na bana ale bobima ezalaki soni na mawa mobali wana Sylvie bakiti bazwa taxi ye esika bakenda mama te lelo bayebaka te mobali wana mpe azongaka camarade wana mpe atikalaka ye moko na bana lisolo yango esamika na 2020 eza bale 20 janvier nde esalemaki esika Sylvie akendaki na mobali wana camarade ne bayebi te na bana Sylvie mpe nani mwasi wana camarade ne mpe atikali ye moko na ndako na bana na ye nde tozopesa conseil bandinga toyebi te tokosala na mokili otamuso okoyamba mutu na ndako boye tamuso oyambi mobimba satana yo na mobimba soki ya sirene mobimba ye wana talaki camarade Sylvie azalaka na camarade na ye elinga kozala ta mokolo moko teke akende kobota na mobala camarade na ye bauta Kinshasa baye na poto nzoka nde na kati mpe mwana na yenga kokola na kati nzoka nde aza mwana moninga tala mpe kaka nzambe ndenge azalaka basalaki erreur bake na restaurant na pembeni na bango ezalaki kongolo kongole moko azalaki wana bayebaki te apesaki mokongo ntango bazodiskute makambo bango bazemi wana tobomba koyeba te tolinganaka eske ayebaka nzoka nde ayebaka tala nzambe ekosala bango séparation oyo ake kotaya kokuta na mobali alobi ke apesi ye alobi mwana na aza mwana mobali wana abimaka na kolo ndako wana na camarade na yo soki mobali wana te azalaka balinga koyeba nati ndenge mwana na alinga kokola balinga koyeba te
en tout cas tozwa mayele tozala mayele baninga bozoselaka baninga makambo ndenge wana to baninga mibali to basi totika tous ces pays ici bali solo moko ya mawa esem kana 2020 na makambo mabe bamitakala kobetala bakuko te kuna ta neti bato neti bakamarade mwasi na patikala mpe ndenge wana eza passe na maboko takota bomi abonné na Red Kilumbu Shembo TV ozwa mayele te yo toza toujours mayele côté nso tokotambola toza toujours mayele toza la miso kokanga boye te toza ba aveugle te to ba pe ko mipesa mingi na nzambe tozwa mayele mayele penza e bongo sokuba boma na kana zuwa o alambi ateli o paza le bipiko na tika na mobali na ye pasi si you ba bomi kota bomi abonné par Red Kilumbu Shembo masolo ezawa bino Ariette Kilumbu Shembo TV na pesi bino mbote bayo bomi abonné opena na koti te sa papa chéri sa maman chéri sa copine bokota bomi abonné